Vous informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité de commerce. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668. www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez les meilleurs. Power Base Car. Congo Cool TV, la meilleure. Bonjour fidèles internautes. Nabi Keboza branché, scotché, na chaîne de Bolingara Mingi, la béton de chaîne, Congo Cool TV, pour y avoir des opérations makambu. Tout ça précisément dans la commune, il y a Njili, tout ça précisément dans Njili, dans le quartier 10, et pas dans notre chaka, oyo, à Outikoti Kabiswa Zaki, animateur, ya kitira PV, et pas Mukwa Bongo, ndetoye na libota na bango, ko assister, bango, to eba, ndengeni ba programme ya matangango, ezo leke la peto eba, ndengeni ni, makambongo ezo salamela assistance ya bandeko na ye ndenge ezo lekela donc toyeba na bozindo bokozwa intégralité ya makambo kaka na Congo Cool TV bo s'abonner massivement et vous ne serez jamais déçus pour quand ande to sabino na Congo TV et Congo Cool TV eza miroir ya artiste Congo Cool TV eza la voix des sans voix bato babatama babomba na kuku lelo Congo Cool TV ekiti na Njili na cadre kaka ya ko découvrir ma solo ya mort ya nono chaka wazaki animateur à Kitira PIV. Je dis merci beaucoup à mon équipe technique, merci beaucoup à mes Tima, Babi Misapiatalo, merci aussi à notre boss Papi Destien depuis Londres, merci à sa famille, Matondo Mama Bonheur, je dis merci à Badne Sobarozo Libaku, Yakolanda Bissoan, Toza Bongo et Pabanono Tchaka, Nabinonde Tokota, Nakati Poto découvrir Niezoleka, merci beaucoup, restez branchés surtout, boss et des abonnés Kuna, boss s'abonner à la chaîne Abisso Congo Cool TV pour y avoir des opérations makambu, merci beaucoup. Ndengaka yo moko uti koloba wa joro de la synthétique moko ya petit vraiment ya artiste munene auto père de Léon comme ya nono chaka oya zaki ko travailler bon na kata Kitira PIV. Merci beaucoup. Ambiance ni bonde ko passer yo na nono chaka. Non, vraiment azalaki na batali bona yeso zo saka na terrain wana po Teresa justement liboso na bango vazaki wana na petit na ye encourager biso et pas au travail na pa na coulisse to zalave. C'est un vieux cool, vraiment. Ceux qui n'ont pas de perdre des cacaboés, je regrette beaucoup. C'est un vieux cool, vraiment. Abel maladie,你有quoi une idée? Vraiment, à changer ma maladie, le la saison, d'être changer la saison, on va pas tenir à la caca. Va bannir la paralysie, un aveugle, va une paralysie, va moi solo battre, si dès le dimanche, il va qui rendre mon limonaï par colo. Merci beaucoup. Annonce Eliwana Esaki Ondeni. Vraiment, ça on parce que dimanche, je suis na match, dans un championnat, na Kota Njili Butu.
mbala na palais nde lundi ba 11h ba ko apprendre que va daye na laki vraiment makasi na ça que faut na komaki na palais malgré makambo lekaki wana ba dimanche mais to komaki même si les autres tous ça wana butu tout comme na tongo pour ko assister à la famille bon liwa vraiment est touché biso au fond du cœur vraiment to la artiste na biso. Merci beaucoup. Là, c'était Bandeko. Il y a un chaque en quartier, bazo pesa ba témoignage na bango. Oh, bango ba eba qui pon ndeko na biso non chaque qu'il tira PV ou te kotika biso pe à son âme. Bonjour papa. Oui, bonjour mamie. Est-ce que toko yeba souvenir nini ya malamo garda pour non chaque? Bon, ba souvenir est belé vraiment les bosses dans nouvelle azaki quoi faire. À part carrière musicale, vers qui sera Katiosu qui faut battre na oh ange tona ni Katiosu. Donc wana pena ils ont absence à liboso pembeni nanga pona ve nangai. O eza regret vraiment na za nango komona baba minene boye na musique na biso atika biso ils a vraiment passi vraiment toujours les la vraiment biso ba petit na to koli na awa va bani na biso mukie azo conseiller biso. Oui, ils ont passé dans raisonner car nous le président mais agissant nous belé to kolia to bonga na vie. Mais le va se retrouver na mort qui a chinois nga petit na fandi awa. Le réseau ça la biso vraiment passer yanwana. Merci beaucoup. Mais est-ce que ko sele somo eloko moya non chaka ko zana na mutu ata oyembite ata na roloba. Bon, le problème est que ça avec des larmes on a zana ngo na koka ko yemba te eloko na epo ça me fait vraiment peur vraiment. Na vraiment na ba regret vraiment makasi. So na yembango awa et que la musanga suba douleur mususu na ba oyanga bakenda. Pas inde yangwana. Oui, na cadre kaka ya koluka ba information to koyoka ba témoignage ya non chaka oya qu'il tira PV ou te kotika biso pe à son âme. To zape sous na moko ya muninga na e bazaki na e to ka témoignage na e mbote papa. Mbote maman. Okoyiko se présenter s'il vous plaît. On a fait la 4 na kiangala. Non chaka zaki amina nga vraiment personnel to solana e. Même à un moment donné, tout le monde qui a belli, il a voyagé, il a écouté des qui. Donc, il a les longs de sang à couper en réalité dans le fort. Il y a qui a les longs de couper. Qui a réalité dans notre voyage, il y a qui a réalité dans couper en. C'est un pas si bien, il est bien, soulard bien. Bien soit bien. Pas souvenir, nous avons gardé un chacun. Bon, les gars, moi, des fois, on boit bien, ça a bien fort la vie, on a ticali, là. En tout cas, c'est là que moi, à capter la partie, on va boire à combo. Ah, vraiment. Pourquoi ça bise te pour poser un musicien? Non, musicien. Oui, nabi que musicien les la ranandem. Souci ba ko te na ko te vraiment limbisanga souci kana mutema nega non shaki vraiment pas vraiment casse. Kitoko trop bino bozo mona bato non chaka plein d'émotions ba ko kana bango te mutu nyonso aza na souci azoko kana ete ko boaka ko yemba ko sa moi acapella do ba émotion eza belé tozo continuer na interview na biso sous na moko ya bande ko na bazaki na quartier. Bonjour papa. Bonjour. Boni. Kimiaza mais ça m'a marqué ndem biso nyonso to ko regretter kaka pona non chaka. Toyebi aza moko ya mboko yo na musala wa salaka dans za parmi ndingi ba makiton chine ba boaka ba nani ba jesak ba mina ba jesak ba notre travail place moko na mo ba collègue na misusu wando yemba na ye donc mo minga bisum to tsike mana regret ba mutu ya bisum tabungi banga na vana njini na quartier 3 donc ya souci ya makasi malgré tout ça ko regretter mingi to bungsi moto munene o ya biso ya quartier 3 o to ndoko ke mwe impe ko rezona ye na musala o ya osala pato vie ya mindule ya il faut to zala na moi regret o ya yewana to temande ke to mie ko zanga ye déjà o to zangi ye to bi bande ko na ye to za mie mingi na biso to za longo to passe bonzo ka ngobi biso to zo yoka na yebite soki tukuro zo montandengo na wapi na njila kolandisa mande utolo ba utotanga ba artiste mususu comme ba artiste mususu musicien o bande ko prester na ensemble bino ba boza sur le terrain. Est-ce que bazo kita donc parmi ndenga na zo beta mo ba tourna ko ya ko kabolama mawa maintenant na moni mutute mais na moni kaka moi ba collègue na bino ka ndem bayaka
mais ezaka senga mingi nde bozoya moko kota na souci na biso donc botika biso te bokina biso endesalaka biso mpe bien moko console wana eza mwana direction na biso mpasi wana tokabongo na bino ezama senga mingi. Merci beaucoup. Merci, nasepeli makasi vraiment. Merci, biso nde bato remercier bino. Chers internautes, na ebité na sa commentaire nini, bino mo bouti ko papa lobby, jusque là mon kaka ba journaliste oh là là, kucha pona bande konyo so baleki loko anga pe nazo leka mkona lelo, pona ko sala interview pona ko lobela, po matanga ezo za un peu malili babi, bande konne ba mission dommage bazo lekate, mais gloire à Dieu po biso mo toza wana tozo pesa sango, kaka na Congo kunde bokozwa intégralité ya matanga o na sire bino, vous ne serez jamais déçus. Tokolakisa bino kolongo na morgue tokolakisa bino ndenge matanga ezoleka na quartier na ye ne bandeko na ye bazolela na ye ba membre ya famille et pourquoi pas bandeko na ye o bakola bango ensemble donc tokolakisa bino nyoso team ko bakende kokunda na sire bino borozwango intégralité momala Congo na Congo cool tozo continuer quand la interview na bino restez vraiment branchés et s'abonner massivement bo s'abonner vraiment na béton ya ba chaîne Babi Congo Cool TV. PC Lengi, oh là là, j'ai dit merci beaucoup, merci vraiment. Na ensemble pour la ville, là je vois 17 Mungongo, Babi Mikolo, Sexy Chocolat, sans oublier, Yadjoti Nangana Sud. J'ai dit merci aussi à Maman Sissi Mapendo Kwanzambi, la femme, il y avait 12 ans. Merci beaucoup, merci à Gloria et à Lemoté Maïcha Charité. Tous vraiment ensemble, together toujours. Merci beaucoup, tous continuer à interview Nabuso. Tokutani Scott penza epa ya mutu waza kina nono chaka ti azokufa ti azokende ba akekotika na morgue waza ami d'enfance na e babenge na kombo ya chief kande toyebi ezaranango toyependa nde pa chief ndako pesa biso éclaircissement ya maladie ya nono chaka pe ti akomi na kokufa na pesi bonjour chief. Oui bonjour ma sœur. Chief toko koyeba parce que ba biso yondo za ami d'enfance na e banda kindenge ni po tokomati lelo nono chaka akufa. Bon ce que moi je sais nono chaka bela kindenge parce que mono sabela ka c'était juste banda ki makambo ya misu ndeko déranger pena ya bon banda kindenge za naka bandi misu flou traitement bon pour la assistance surtout orchestre en tout cas assistance c'est là qui pena assistance d'orchestre pendant tout cas ce qui ngana ko ignorango wana ozapene ngra mais à côté assistance orchestre en tout cas ezalaki pena à 100% bon traitement bandaki normal na mundele et retenir te et osalaki et ko tama église balandeli à travers ya église wana ce ko le to l'église to comme directement na maboko ya famille. Donc il me semble qu'il y a beaucoup de familles, des familles qui ont landé là. Mais malgré ça, les familles qui ont besoin moi quelques battus à quartier, pour les jeunes qui sont fâchés par rapport à la maladie et comme là qui artiste brusquement, certains qui sont fâchés, la minaye, il y a Moussala, il y a secté, qui sont fâchés, qui ont combattu dans l'étape mais biso ya kiloka ba témoin oculaire ya comment ya kotambola ensemble na famille pour te pesa quelques mois quelques batu ya quartier ya parage moi éclaircissement ndenge makambo za kolandela to kindela kindengwana normal bon avec le temps on tingai na kisu ko zalater la salle ma voyage moi moké après un temps mais ce que je sais suivez ça qui normal même na niveau ya famille même na niveau ya orchestre même bato ya quartier biso ba mi tozala ki wana suivez ça qui normal ti e ko na batamo boye église o ngana ibaza ko kinza ki na kimbantike avec un temps na ko balonga ki na kimbantike e ko kinde comme ma voyage qui je crois si je me trompe pas ya na ba Congo ndi wana ndi à partir ya wana tout kana dans asu wana te mais ebi ki zala ki baza ko landela pourquoi parce que ba kaka suite ya maladie ça dit à quoi donc voilà après un temps tout ka ya eurozonga on a parlé donc ti eurozonga na ndaku ndeko komati meni atina biwa mais kwa bete pena AVC. Ah bon donc ozonga ne awa ezaki ayaki na AVC. Oui, bien là azongi awa na ndaku azongi na AVC. Mais ti ngana ndolanda to ndolanda makambo wana ba Véjean donc c'est un frère, c'est son frère frère biologique. Tous aki na ensemble donc ti comme était machiko samba nyonso. Tous aki na bango ba William donc tous aki na ba yaya tous rolanda la pena donc bureau presque nyonso za kana chaka. Tous rolanda là et comme la temps modus sur nos associés qui la famille
famille parce que famille vous avez en charge même leader ou ta sengaka c'est que je sais biso nous allons donc na tina orchestre nga ito solo na directeur oui na culture PV oui wazi ka pena sengaka proposer avoir même wana fona za clair parce que directeur à Lobango pena ndenge wana wazi quoi même lui moi wazi quoi pena biso télé wana directeur azana wazi ka lobo et azap tout près même yoso ba même billet hein il y a à voyager que soit soin na libanda mais à condition faut mutu azala ça prise en charge dans ça la lettre lettre ou prise en charge ou ezela kuna parce que ya ko ça la monter suite makambo et les cas déjà wana donc c'était comme ça bon il a proposé le comme ça maloba na famille mais ala qui le déjà famille vandi ba la colonne ndeko ba comme na besoin nde bango balandela makambo na partie ya molimo nde na sima wana suite na ngole ba ba so ba moni ici ça ne va pas peut-être ba kozong ça maloba pa waze quoi donc on a yebi esukela ndenge wana ti do famille tika na makambo na bango tika na makambo balandela ti ba ko voyager après ko voyager comme le roi tika les kambo ya famille bon bino boza suna na temps na te on tika ba pression pour suite normal ba pesa ne be susté position normale ba pesa susté ti to rara sibitement ke ya zonga ta zongela absence so ba position te mais ngani uti voyager na ye na koma wana na kuta ya dia AVC il y a déjà AVC au solanini à l'obaté et l'autre côté mais santé vitoko moi ça m'a étonné santé vitoko santé venant couleur bien autres bien donc tout ça moi l'obaté habite à AVC il y a de cela je crois 5 à 6 mois comme ça depuis on a eu ta voyage na yo on a eu ta là AVC donc c'est ce qu'il a reparti à wana si dimanche là on a eu église après église ba yo bengangai tu fais et on t'a là on a paré chaque koufi ndena ko koma sko wana na komi na kutaka ser Vicky deuxième na bango ser Vicky na kutaki na kutina mama ni na kutai bango na lupango ko koma ngana ko koma be veja pa koma to komene presque banzela moko bon ngana zaki lokwa la personne on a ko maîtriser pour talaka ba yaki na ma panique tout ça mais qui un peu ko maîtriser be vieux tu vieux gens peu to zoni na ye wana to bimine to zoni camion na kena zu camion to ye wana peu to zu ya to chena morgue. Merci beaucoup, Chief. Est-ce que vous avez morgue nini? Bon, pour l'instant, on a morgue à 7. Peut-être que ça 7 les alliés. Donc voilà ça. Pourquoi vous avez mieux placé vous avez au bandé kolandela de son vivant tu avez na morgue programme ya babse qui ngo bosala ngondenge nini? Pour l'instant, programme n'est limité tout vendana parce que nous fait dimanche, bon, à sa famille les alliés, disons à sa mutu, à sa famille oyaye, faut famille et vanda. Bakolon de kopena fa ba vanda ba lobelela ba sala programme na bango na sima biso to waye ba siko programme o ba sali neti lobi dazo ina quelques master déjà ya culture pays bazaki wana ba besoin un programme wana bon to na ipse bon kanina loba awa donc photo bon de ba vanda ba solo la bazako zela il paraît oncle avec na voyage de kota ba Congo a te ko ya comme lobi soir de ba zela siko ba vanda avant ba mikola benga batu par-ci par là o ya famille ba solo la ba bandeni ba ko sala par là nde programme mais pour l'instant tu as un programme moto le copier ça on a yebili kuna. Merci beaucoup Chief to ki ndenge ba trouble zo sala mabana quartier batumbi ndaku donc beta batu message nini ya pe okoki kopesa na bana njil mobimba pona liwa ya ndeko na biso non chaka. Bon likambo trouble nga ko loba non parce que nga mo trouble té sauf que chaque azaki mutu azaki mutu avandi na batu ebele a tendance presque nyonso azaki mutu na mutu la reçu information azala manière na yé à réagir donc voilà c'était juste ça mais akoloba ki robeta batu njili na biloko wana te ya robeta batu bazobeta batu ba yebo donc iloko wana ezana ngote wana to tika koloba biloko ni wana iloko ezana ngote mais na batu bazana idée soit ya sala désordre mutu to zana besoin mutu to linga ki to zaki na besoin comme ami na kata lipango wana wana kufi et de sali désordre kasto baxi sou passe likolo ya passe donc voilà pour nga na mona ezana importante. Ils ont l'importance de disons bon pour ngai c'est nangeza ka to le ya dans les calmes on a musicien ben na batu ebele ko sala désordre ko sala ba n'importe quoi et permettre été batu su ba ya wana pour chaque za muta batu ebele batu su bazana ana besoin va ya na nu fa yo kana do calme pene zali makamso eza ndenge nini kuna mais là on a déjà le bloc wana do kunda ya na honneur wana ti donc pour ngai no mzaza na idée wana éviter na ngo mais en dehors de ça na matanga ba dire za na kaka ba verso bima ya mutu na mutu o alinga sala na ndenge na ye e bima na okaka biso zana pona ya mwana te o est important to zana bezo to kunda ya dans les calmes makambo le kakimia donc voilà.
Merci beaucoup. Vraiment, merci à vous. Oui, quand tu continues l'interview, tu as appelé Moko, il y a Ndeko, frère, il y a Nanon Chaka, Babi, Penda, Ndekat, il y a Nanon Chaka, Nyoso, Nanon Chaka, il y a Longola. On a continué, tu as moi témoignage par rapport à Nyoso Oueleki pour la maladie à Nanon Chaka, on a un apesi Mbote papa. Mbote maman journaliste. Comment on a ni aux appels précisément Wapi? Bon, précisément, pendant Nazande Nanjil. Justement na 4 ici ka penande siège ya Nono Chaka ici ka pe mon président Félix place Azali na kanisi mukwa bongo mawa o eza na kati na biso na culture na kanisi place oza yomo omoni ya koloba pena mingi ezate to aka na souci mais mingi ngala bandai ka olingelo ya banda bet oh non 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 tout en coupa loualie bilolo Loualie bilolo nataba. Bolandi ndenge artiste nenge mingi bandai ko solola. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez la biso mususu koleka o chosa sikoyo? Ouais, c'est belé, ça pene belé. Et belé pena et belé ya boa ke belé na critique bino boyebi na kanise ko boka mususu. Akaba ndundu ya swalu pemba makuta didi na kanisi babilo ko na boyebi ngo tout. Ex-grave moi et bien wana défenseur ne soda kutilima et wana bana mai ba ki mouvement mais toujours azali na confiance à soda ne wana ebele bezali ona ko ipe ko boka lisusu ezali liloba nyo ko koloba mukwa bongo pour la mort ya mwana nae e bolingi mukwa bongo a sala nini pour la matanga ya Nono Chaka. Bon nakanisi mama yemo mukwa bongo amoni ya koloba mingi ezate na kanisi charge ezana mutu na yemo aloba mukwa bongo mais il faut parler ka ya mukwa bongo hein yemo ga moni wana soda na numéro 1 mususu elinga mingi bana sepane ya banda ko yemba oui nga pene belé ya oyembe ezali po nga pena nga na nimeka ka ya banda ko lingana mingi ouais ya belé pene ezali talaka ye mingi musique ye ebiga yemi ya bandai ko linga premier mingi ya banda sa première ndenge ba masane wana ba palanga naka mukwa bonga zwaka donc po ye penande wana soda na ebele zalime ya robwa lisusu na kanisi nizana bongisa su bien po ye mingi wana sa première fois bo me bino boyebi me boye ya musicien wana soda na boyebi wana Congo esa grave bilenga Congo Clitira pays vi bilenga Congo. Mingi premier né ya ngwana ya bandai ko sala. Merci beaucoup. Ouais, merci maman en tout cas c'est peu. Merci wana bozo mona eza manière ya papa kolela Nono Chaka yae azobua kanaika bakri nae pe asengi mukwa bongo babi es grave charge eza mutu nayo solisa bango solisa famille et de kandengo eda parce que on eza ngo ku domaine nayo et ko sa libota o vrai bien na mabaza nango oui quand to bande koloba ba peuple njili population njili bazolela aide ya mukwa bongo po babi wana eza charge na ya kimoko ya soldat na bande côté la motema lelo azate sunga asa o ekoki ekosala na pouvoir na ye ki papa parce que wana babi matanga eza na ma colonel. Là je dis merci beaucoup à notre boss Papi Deschênes depuis Londres. Je dis merci aussi à sa femme Mimi Matondo Mama Bonheur. Merci beaucoup pour l'encouragement et ba conseil na yo et ça la biso vrai bien merci na batonio so ba kozwa libaku ya kolanda partout boza mokili mikili ya libanda boza na Congo toza toujours ensemble na bino restez branchés scotché bo s'abonner massivement quand tu le barabo des abonnés kuna bo s'abonner nde na Congo Cool TV par po yango ndezo pesa makambu babi Congo Cool TV nde solliciter ba kamne sur la béton des chaînes babi Fati béton Congo Cool TV béton. J'ai dit merci beaucoup à mon équipe technique sans oublier mes titi mababi Misapatalo le caméraman le plus élégant. D'ici là portez-vous bien et restez branchés tokutani na numéro Yassika. Merci beaucoup. Power Bezka, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Bezka, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels.
Power Bezka, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Bezka. Avec l'avènement de Power Bezka, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Bezka. Power Bezka, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668 www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez les meilleurs. Power Bezka. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Congo Cool TV, vous informer c'est notre devoir. Congo Cool TV, pour s'abonner massivement